Nainabisa tout le monde dit cité Bethel. Abonnez-la pour l'église là-bas. Nainabisa tout le monde dit cité Bethel. Abonnez-la pour l'église là-bas. Si y a maquillé se manifester l'école. Si y a maquillé se manifester l'école. Si y a maquillé se manifester l'école. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi comment na tremblement na kati église ya cité Bethel. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi comment na tremblement na kati église ya cité Bethel. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Église o na ye na Bethel deux fois babo okotanga na biko pasteur Moïse. Église o na ye na Bethel deux fois babo okotanga na biko pasteur Moïse. Église o na ye na Bethel deux fois babo okotanga na biko pasteur Moïse. Na kokaki vraiment ko lekate pour na lobango. Quoi ezo eye po epesa biso bezite parce que za liwa ya mutu. Mais ça que loko nzambe annonça ki pona biso toloba. Qui ya malamu ya kokende Bethel. Ndenge nga na monelaka le pasteur Moïse ayamba mutu nyonso. Et le problème ezali eza passe na bato yo bazalaka mingi pembe na ye. Ye moko nzamba bisinga bikende. Loba na bato cité Bethel. Loba na pasteur Moïse biye ayamba yo. Ayamba yo. Olobela ye oyo ngai nzambe na tindi yo loba pour l'église parce que tremblement batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Zo panzana bazo bima bazo lela makila likolo. Mais batu bazo bima bazo lela. Na ki somo na ke. Problème nangeza ki batini nga pa pasteur Moïse Mbili mais batini nga pa ba collaborateur te. Si y a maquillé se manifester l'école. Si y a maquillé se manifester l'école. Si y a maquillé se manifester l'école. Église o na ye na Bethel deux fois babo okotanga na biko pasteur Moïse. Église o na ye na Bethel deux fois babo okotanga na biko pasteur Moïse. Église o na ye na Bethel deux fois babo okotanga na biko pasteur Moïse. Omoni apôtre Emmanuel aza père batoyo basali mosala nzambe na bosolo. Non, na sambela qui tu savais que c'était apôtre Emmanuel? Oui. Tu le oui. savais. Oui. Oui. Nzamba lobaka. Et le nzambe faut comprendre ngo soki oyoka nzambe. Ke mabeko kisamaka. Il y a même pas quelques jours. Ba comédien soki ba tosaka mongongo ya pasteur oyo nani azana nzili azape comédien sala pe théâtre pasteur de la foi de la foi na campagne moko annonça kape makambo ezokoma lelo le temps na landa ki yango tango akufi tozona umela vraiment te na butwana na zuma mo message wana kazuma mo message wana okai passe ni on zamba lobelinga na lobela mingi ba ministère chrétien et ça ba ministère chrétien ebele lelo babungi nzela bazotos babosani esika bauta zipi misu bazolinga su koito sanzambe te eza message on zamba tininga na pesa bango bowela ni liboso na bango zamba lobi na ngana yebisa bango babondela parce que molili moko ezolinga manifester liboso na bango eza na kufa mais na yo kite soki sexe ya moi subie mobile aya misu liboso na bango pe mwindu moko elati bango zamba lobi na kebisa bango babondela makasi soki babondeli te. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante
banzete makasa ya ndenge na ndenge dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okozwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle, monétisation, oui, première vidéo gratuite. Na Italie, déblocage de paiement, gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème Nyos Italie site nayo, Binga Biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Balamio c'est chez Biso Télévision. Oui, madame, nous émission Nabino, réponse à nos questions. Je vous aime tant, je vous aime tellement beaucoup, nos abonnés et OYOP Aza abonnés chez Biso Télévision. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision, comme on dit toujours la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo et Cocaïne Nabino. Voilà, merci beaucoup dans la situation Nabino, dans commentaire. Je sais, quand on fait du boulot, on essaye de faire de notre mieux pour satisfaire le peuple de Dieu et surtout édifier le peuple de Dieu, ce qui est important. Oyo yazaki na mokila ko bon ça fait plaisir tant na mona ka bato bazobenga papa na ina solana papa na solana papa parce que naza touché na message à lobaki comme ça nous réconforte, vous voyez tozone di maete kolo azako sala katina biso voilà, mais c'est que un peu nous déplorons c'est des injures. Vous êtes dans commentaire, vous injuriez, on a étudié, on a fait des très bonnes écoles l'université, c'est pas pour rien. Alors, on l'a fait pour faire de bons boulots. C'est vrai, on n'est pas assez professionnel, mais on est professionnel quand on fait notre boulot. Alors, c'est un peu gênant, c'est un peu aberrant de voir que vous venez dans vos commentaires pour insulter. Et surtout, je sais qu'on est tous des Congolais, mais pourquoi insulter? Dire simplement qu'on n'a pas aimé, on a fait ceci, Brad, est-ce que c'était papa, est-ce que Boété, mais pourquoi insulter? Pourquoi dire que Missa les a insultés et on bateau comment basal ensemble? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez eu le temps vous-même et au fond de prier ensemble pas ici? Pourquoi il faut insulter? C'est ce que nous déplorons. Mais je sais que vous êtes tellement bien, les enfants de Dieu, on est tous bénis. Voilà, aujourd'hui, comme je dis toujours, c'est une émission. La réponse à nos questions, on reçoit de personnes, mais pas n'importe quelle personne, des personnes édifiantes. Des personnes très édifiantes, des personnes oyoyo, basées éclairées, surtout émission Lelo, une émission très spéciale parce que c'est, comment je peux le dire comme ça, et ça émission moko oyoyo tolobaka Nzamba lobaki et kokisami, accomplissement, il y a parole, il y a maloba Nzambe et pas il y a mosali nayi et belé to kota ki en doute, c'est belé to ki pas quitter à révélation, mais voilà, va retomber lango. Comme je suis avec qui? Je suis avec un homme qu'on appelle la puissance dans le silence. Il est tellement puissant, mais calmement, silencieux. C'est Dieu qui agit en lui. C'est le prophète Pachi Bomolo, l'homme de Dieu, la puissance dans le silence. L'homme à qui il a un grand cœur, il accepte tout. Mais nous sommes pour le coup, nous sommes pas le prophète Pachi Bomolo, à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour, Brad. Bonne santé. Non, hier soir, on a bon yango bisope tozali. Et ça dit combien? 2 semaines depuis tout ça qui émission. Oui. Oui. Yo ya raso qui les Cambodgiens. Non, le problème est ali, les médias, exacté que ba monaka. Non, on a benga ngo ozo misa la publicité. Très bien. Et ya kolinga ba monaka yo ozo luwa ba belge. Mais le problème est ali ce qui nzamba lobinde to yeto pesi to annoncer. Tozongi lisusu na kata zamba. David abandaki koya kotika biloko azongi na zamba. Mais David abando vanda teka mana cité chaque fois. Non. Très bien. Biso tozalo roi tozana kata forêt, c'est un problème to l'équipe toye to lobeli bana nzambe pourquoi pour futa. De temps que bako zoyango ba saleli misala malobo tozoloba nde nzamba futi ba ona bakamna ba. Amen. Aujourd'hui, c'est plus l'accomplissement. L'émission où ils ont accomplissement, il y a nzamba like c'est katina yo.
mais que beli ba ignora qui on tala ce que ba fait na ndenge yobima. Non, le problème est ali ba ignora ka mongongo na nzambe te. Moi lelo monde nango baby. Monde de baby pourquoi dans le monde de baby? Mutu nyonso to akoma ko salela bezi na ye moko. Na kolo bango okoluka o gagner mitema hein neti biso awa tokomi déjà na 123 000 abonnés. Okoluka gagner mitema 123 000 abonnés chez biso mais ce qui nzambe ayebi yote c'est que li felo na yo et ozalana bato wana te. Eza bato mususu a gagner mitema ya bato ma gagner nzambe te. Amen. Amen. A gagner mitema ya bato ma gagner nzambe te. Très bien. Parce que biso toza on a problème on a té. Biso problème chose ali tozo annoncer la parole. Attends 100 personnes wana bandimi, attends 2 personnes ba bongo limitema. Problème la biso zali, eza que ba tout lo lande sepeli. Non na mona pété na kati na biso ndo to le kamboye, na kati ba chaîne, mutu moko ake kopesa baptême ya moto ala na kene émission. Na mona mutu moko répondanga lobi, nga na zala moi quelque batu na nga balanda ngai. Oh. Est-ce que déjà na kati ya média opesa déjà combien de personnes baptême? O ba yé pa na yo. Oui, mais c'est dinda na mai place aux arts. Dinda na mai place aux ali. Ni koyi sami matis. Ou bien aye ko lukaya zui baptême tan dimeli yeso pesi baptême. Le problème c'est pas na biso évangélisation to sala kango to annoncer ka batu. Ezan batu mususu a sepela na lolenge ote ya ke kotier azako sala mabe tiki mabe abongo le mutema. C'est ça biso to na problème. Très bien, c'est ça autre on a mon problème. Mais on va suivre en image. Il y a un mois passé, ils ont un 4 chez Bisso Télévision, une émission. Pour l'attaque t-shirt moi étoile, un peu l'attaque t-shirt. Tu as route Luka on anda pour message wana to kinaka na cité Bethel 2 fois. Tu fani libanda to minimum ba ju, ba kota Bisso te poto mona à pasteur Moïse Mbiye. Tout le monde a été to zongi alors il s'est fait que tout le bilan na média. Ah oui. Tremblement ya makasi makila na kati ya église cité Bethel bato ba panzana au sengaka na ba fidèle à cité Bethel ba semble makasi pour l'église na bango parce que moni makila. On va suivre ça en extrait mais ezelo to bando e bando la neto luba ezo la kisamaka. Suivons en extrait une émission précédente il y a là un mois avant la mort de l'apôtre Mbiye et on se retrouve juste après. Chez Bisso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Na inabisa tout le monde dit bien cité Bethel. Abonne la bonne église là-bas. Na inabisa tout le monde dit bien cité Bethel. Abonne la bonne église là-bas. Si y a maquillé se manifester l'école. Si y a maquillé se manifester l'école. Si y a maquillé se manifester l'école. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi comment le tremblement na kati église ya cité Bethel. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi comment le tremblement na kati église ya cité Bethel. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Église o na ye na Bethel 2 fois babo okotanga na miko pasteur Moïse. Église o na ye na Bethel 2 fois babo okotanga na miko pasteur Moïse. Na ye na Bethel 2 fois babo okotanga na miko pasteur Moïse. Chez Bisso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Waouh, que dire de plus? Que dire de plus? Notre Dieu est très merveilleux. Notre Dieu est très puissant. Quand il parle, photo yo kakai. Qu'est-ce qu'on peut dire l'homme de Dieu? Nabi keto kotimba mo mingi na émission mais qu'est-ce qu'on peut dire na tant yozu nouvelle oyo? Est-ce que yeba qui déjà que qui mort il y a papa Mbiye ou soit il y avait seulement la mort il y a mutuma munene na kati cité Bethel autant on a tremblement moni makilo moni église bato bazo panzana bazo bima et tout le lotant on moni apôtre Mbiye Emmanuel Akoufi tu te dis quoi? Est-ce que c'était vrai ou yeba déjà que c'est apôtre Mbiye mutazo que ne moboya ko dévoilant na média ou c'était une personne oyo imaginait que ça pourrait être une grande personne une grande personne à cette église personnage moka munene ou oyebeka que tremblement ma bémorizo kota na cette église mais Dieu t'avait pas révélé la personne après comment nango tant au monisco apôtre Mbiye Akoufi tu te dis ah Seigneur oyebisa ngai
Oui, Brad, to monde la Nzambe. Nayoki Malili. Omoni les asangomoko toki jamais ko salango. Ouais, omoni moto akwei baoba. Patriage monene. To monde la Nzambe. Amen. Bon santo merci na moment oyo opesi biso tikete gloire na yo ezaliko na biso. Baoba zolanda message oyo epesa bango Fox pe kimia na mitema na bango to telemelo eza yote ya Satan ezala musika par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bible obete Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bras de mon immédiat auto le kaka le logo zangi ezanga kapa na biso ezali ko comprendre le langage prophétique de Dieu. Bible obi Dieu parle par les songes et les visions entières. Et c'est lokoyo na kokaki vraiment ko lekate pour na lobango. Quoi ezo eye po epesa biso bezite parce que ezali wa ya mutu. Mais ezali ke loko nzambe annonça ki pona biso toloba. Et loko na sala ki ya malamu ya ko kende Betel. Ndenge nga na monelaka le pasteur Moïse ayamba mutu nyonso. Mais le problème ezali eza passe na bateau yo bazalaka mingi pembeni na ye. Omoni bateau bazalaka mingi pembeni ya mosala nzambe bango nde bayambaka batu te basala kete batu bayamba te. Très bien. Tango nzambe alobelinga nasali vraiment eloko yo ya koluka kokende. Ye moko nzambe abisinga bi kende. Loba na bato a cité Betel. Loba na pasteur Moïse biye ayamba yo. Ayamba yo. Olobela ye oyo ngai nzambe na tindi yo loba pour l'église. Parce que tremblement ezolinge salama Betel elinge lela. Bato bazo panzana. Bato bazo panzana bazo bima bazo lela. Makila likolo. Mais bato bazo bima bazo lela. Na ki somo na ke. Problème nangeza ki batini nga pas pasteur Moïse Mbi mais batini nga pas ba collaborateur. C'est ça. Donc c'est-à-dire message fallait comment on pas collaborateur pour ba ngomba. Non. Ba vandi senga libanda. To vandi na tout des fois ba tete. Na zongle susu ba pesinga te. Na vanda na message wana pendant une semaine ndako. Des abaye bisinga bi annoncer ngo siko peuple de débat yo kete mboka elinge ko esa baoba. Baoba moko alinga koya na kati ya mboka. Omoni apôtre Emmanuel aza père batoyo basali mosala nzambe na bosolo bato balakisi biso nzela olelo biso bakoko na bango tozolanda na mosala. Amen. Merci beaucoup. Et on a dit je t'ai dérangé hein tant quoi koyo bi mais ils m'ont pas laissé. Est-ce qu'ils m'ont pour sambela qui dans mususu? Non, na sambela qui. Tu savais que c'était apôtre Emmanuel? Oui. Tu les savais? Oui. Nzamba lobaka. Et le benanzambo faut comprendre ngo soki oyoka kanzambe. Le problème ezali l'obéissance à la voix de l'Éternel. Soki otosaka mongongo na nzambe o comprendre le langage na nzambe. O yebe ke nzamba lobelanga problème. On le suit encore une fois de plus. Côté wana avant toto les cas. On veut voir ta façon de parler. Tremblement, makila. Si ya makila se manifester l'ikolo. Si ya makila se manifester l'ikolo. Si ya makila se manifester l'ikolo. Na sima mouvement wana, ya message wana ya mboka. Na badi komona tremblement na kati église ya cité Betel. Na sima mouvement wana, ya message wana ya mboka. Na badi komona tremblement na kati église ya cité Betel. Batu ba bima ba okima ba olela. Batu ba bima ba okima ba olela. Batu ba bima ba okima ba olela. Batu bazo panzana. C'est-à-dire les pleurs. Nakata etonga ya cité Betel. On le suit hein, tout l'andango vraiment ndenge oloba qui a un mois passé donc ceux qui battent bandimité, moi je vous dis
Bozonga na émission, il y a un mois passé dans la chaîne HMSO Télévision, vous allez voir l'homme de Dieu à la tara t-shirt en noir, il y a étoile, c'est-à-dire ngamo kutu mutu na yaka ola musa papa na pongi. Tant que j'ai un message, donc il a encore la Moussa Papa pour qu'il nous parle un peu de ça. Alors l'homme de Dieu, merci. Tu dis que ton Dieu est vivant. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Vu l'actualité, je ne sais pas si vous auriez un mot à dire à propos de Ndekonabiso Diana, comédienne. Oh oui. Le problème est allé. Nazolinga mingi ba ndeko na biso ba comédien ba comprendre nini ninge salema yango na otolo ba mingi na bi eloko eza na mboka na biso congolais lingi accomplissement même ya mabe mais ya malamu te na loba mingi eza na bato mususu azazo tambola wana azana eloko moko alobi ke nzamba la kanga pourquoi pas eloko malamu nzamba la ka ekokisama mingi boy net bato bazo kufa ke mabe kokisamaka. Il n'y a même pas quelques jours. Ba comédien soki ba tosaka mongongo ya pasteur oyo nani azana nzili azape comédien sala pe théâtre nani pasteur de la foi na campagne moko anonsaka pe makambo ezoko malelo omoni biso na lobaka singa basangisa bango basaba prière pasteur de la foi lobaka yango ngai na lobaka ngo mingi na landaka bato tango na landaka na zwaka o eza mutuya na kanga loko wana tango makambo ekokisama na église ya na kati ya ba comédien plusieurs morts bato ba comédien bazo kufa mais bazo comprendre te batala nan lolenge tamboli na bango batala nan ko sambela ezate ke na kenera chaque dimanche église non le problème ezali totika tozala ba hypocrite te le problème eza pa na biso lelo ezali bato baza ba hypocrite même liboso ya bato mais liboso na nzambe te mutu muso kola ta poso mususu pour affecter bato balanda yo mais solo le yebiote c'est ça ozo sale loko ezali ya pamba. Mais est-ce que tu la connaissais non na ngana za mona makala ngana koli na makala cher akoli na ba petite sœur na ngai ebele oui na makala ngaza ina kianza azape moko ya assemblée en église ya ndeko nanga moko ya prophète le temps na landa ki yango tango akufi tozo na umela vraiment te na butwana na zuma mon message wana na zuma mon message wana okai passe mingi pourquoi na linga pe ba comédien na tala pe mingi ba théâtre parce que moi histoire mususu ezala kuna ba tourner depuis longtemps atiki famille na passe akufi trop jeune problème ezali ezama wapona biso balandani balandani vraiment balandani boye ba comédien balandani ba pululu mama shako ba papa nani o ba otokufa awa ba gimayo banani on remarque que ba comédien balandani susu yeyo akei est-ce que pourquoi pas troki koluka tokata hémorragie wana c'est ça oyo ezo salama mingi na ba comédien est-ce que baza batute bazo comprendre lelo eza ye lobi pe koko ya nani mutambo ngo ekele pourquoi eza bongo pourquoi ezo kendeka bongo mutu yesinga mo ezo benda bango ba comprendre bango bazo liko ba baisse na bango omona na ba débat na ba média bazo comprendre te sika zo kende o kalunga boye tu vois eza ba biloko moko oyo même ba serviteur de Dieu soki oza na comédien moko assemble l'église na yo so comme une misala basali na nzambe soki comédien moko assemble na église na yo jota yo te yaye pour lobe comme tour na yete très bien les eloko yo omoyini satana eloko akotisi epa na biso bana nzambe o balandaka biso na biso moko ba serviteur de Dieu ba polémique inutile et tant que to bonde la distraction moko parce que le diable a dit que na moment de distraction aza capable de bato amen na moment de distraction satana kotaka poizwa le temps to lukanzambe to koma na ba distraction ngane na lekiyo ngane na za patriarche archi nani wana ngane na za prophète yo za prophète mutachi onani so longoli pe mano c'est ça c'est fini yo sina ngo atika na libanga na mokilo biso tuto okufa mais problème na biso ezali to kata na hémorragie na oki pasi jeune fille moko azana avenir rebelle famille ezotalela pour lobi babuka ba maman ba boti biso ba papa ba boti biso tozo kufa trop jeune c'est ça ma sumo le kebele yango pesa message na yela ngo peli susu voilà tokota na message tokota ce qu'on a message ya mokolo parce que moi j'avais dit émission de les appuis accomplissement donc je demanderai à Denis Monsolo tellement c'est l'accomplissement à chaque fois que nous parlons essayez de nous faire balancer les images il y a
il y a émission précédente. Signe ya makile se manifester likolo. Signe ya makile se manifester likolo. Signe ya makile se manifester likolo. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi komona tremblement na kati église ya Cité Bethel. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi komona tremblement na kati église ya Cité Bethel. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Batu ba obima ba okima ba olela. Émission passée, si je peux le dire, passée vraiment. Il y a c'est là un mois avec l'homme de Dieu, la puissance dans le silence, le prophète Pachi Bomolo. Voilà, clin d'œil spécial comme ça à tous nos abonnés. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Nabiso chez Biso Télévision, c'est simple. Là où c'est écrit en rouge s'abonner, appuyez ou cliquez. Alors pour avoir toute notification, il y a une cloche juste à côté, appuyez sur la cloche pour vos notifications. Il y a une émission où écoute Kitoko qu'on a chez Biso Télévision. Merci beaucoup l'homme de Dieu d'être avec nous dans le plateau. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à maman Aminata Nonga Labile et merci à la Louve Noire, la femme du chef. Si la Boula, merci à toi là où tu es, clin d'œil spécial à toi. D'ailleurs, je t'ai dédié cette émission. Et puis merci comme ça à Sœur Dorcas. Je salue depuis la France. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci surtout à toute l'équipe de chez Biso Télévision qui font de très bons boulots. Alors très bons boulots. Denis Monsolo, Elias et puis Jonathan Moukadi qui est souvent derrière la caméra. À l'homme de Dieu, Nini Okolo Akitisekati Nao Namokolele. Le problème est ali nazolinga mingi nalobela sur l'obéissance dans la voie de l'Éternel. L'obéissance dans la voie de l'Éternel. Oui. Et Zalaki na Genèse chapitre 22. On peut la Bible. Oui, Genèse chapitre 22. Téléphone là, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Tozo ko annoncer ango. Merci beaucoup. Genèse chapitre 22. Tobandi na premier verset tozo kita. Table de Genèse chapitre 22. 22 premier verset ozo kita malem. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Merci. Le problème n'est pas zélo komoko. Et ça na place wana. Na bangaka Abraham makasi. Pourquoi? Azaki muto bande koto sakaka. Onzamba bande koloba. L'obéissance. Et loko lelo et ça l'évangile ya Congo zozanga et ça obéissance. Et ça na batte belé. Na lingana lobailo komoko soki oye baka lui parler de Dieu o comprendre ka yango malam o bando kuya na mitambo pa pambate. Pourquoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bible zoloba Abraham abandé cause la promesse à Isaac depuis longtemps. Yokelo go sali makasi Abraham. Et ça, obéissance. Abraham n'hésitait jamais dans mon Nzambé. Si réellement Zamba lobi, Abraham fait ça. Zamba et bisa Abraham abi bima nanda kwa tata na yo. Abraham abimi. Zamba et bisa bi kabwana nande kono lot. Abraham asanini atosi. Nami tunaka. Ce qui nous a mingi vexé oyo Abraham, histoire ya papa oyo. N'engana tuna fox Abraham ezalaki nini. Na ko comprendre que fros ya Abraham ezalaki ayebaki langage prophétique de Dieu. Pe azalaki na obéissance. Brad,
okoki koleka na ba épreuve na pasi na souffrance eza na ebele bavanda na kati ya bandako ya mabala bayoka nzambe te lelo azosibir oyo eza ye te eza na ebele balinga basi oyo batuna nzambe te eza na ebele babala mibali oyo batuna nzambe te eza na ebele akenda mboka akenda akomi atuna nzambe te eza na ebele akoti na musala azosala atuni nzambe te eza mpe na ebele bamisusu brad nzambe alobela ye na minoko ya mosali na nzambe ke libala wana eza ya yo te me bolingo ememi ye ti lelo azosibi mabe moko bazomona mayele esuki ye pourkui mongongo na nzambe atosaki yango te eza na ebele bamesani na nzambe congolais évangile oyo toza bango lelo ya congo eza ke bapion oyo satana tindi baye uniquement mpona kolakisa omoni wana aza fo ngane na bien fox ya koyoka nzambe eza te natikala komona te eli ou bien Elisa annonce que Eli aza faux ngane naza bien le comment bino dadi na yo père spirituel aza faux landanga papa eloko na koyebisa yo l'obéissance et apportaka fox ya moto ya lobby lobby na yo po ezala malamu il faut yoka po simba otosa ezaba misusu tosa papa na ye a réussi pe na vie ezala misusu libala moko boye famille boya ki yango mais yakei lelo komu ko sibi passe moko problème na biso ezali l'obéissance na mongongo na nzambe ememe na biso réussite oyo totikala kozwa te amen toyeba kotosa mongongo na nzambe Abraham a coupé sa mwana na moko unique landa na biselo komoko na histoire wana Zamba ebisa Abraham Isaac azalaki muto Abraham abandaki kozela depuis longtemps Zamba ebisi Abraham alalaka na mbetu ye moko te alalaka la mwasi ne Sara mais mokolo wana Abraham muto ayokaki nzambe ayoki nzambe Zamba ebisi zwa Isaac pendant la nuit zwa Isaac kende na tongo kendo tumela ngai na Morija na montagne onga na kolakisa Abraham na pasi ya mwana kako bandeko zela alamuki na tongo Bible lobana ngate ke Abraham alamusi Sara na kyo boma Isaac pourquoi nzamba ebisinga non pourquoi ayebaki ke mwasi akoboya le diable il est capable à côté la mwasi très bien pour hésiter na mongongo na nzambe Satan azalaka pembeni so nzamba oloba po biso ka binu ko sala ngote kende libala wana za yo aboya mosu wana za yo te diable ya ka opanza et pas diable zani diable zaka wana za mabe yango attention na moto oloba ka batu ba mabe ya za malamu oui bango ni batu mabe soko la ndina cesse yenda za mabe makasi ko leka batu nyonso alati poso ya hypocrisie évangile yango etambola lelo yango wana on ose musala $500 mais musala mo adessiner esprit mabe ce te ko kende te faut la kaya le problème ezali Abraham alamuki tongo Bible lobi azui ba serviteur na ye mibale na Anne na Isaac na biloko asimila ba moto bandi ko tambola yoka Bible lobi Abraham atamboli premier jour deuxième jour Bible bete na troisième jour Abraham a tomboli miso amoni c'est que tout le temps Abraham a bandé ko tambola premier jour deuxième jour c'est que miso Abraham ezalaki na se Abraham a dagi na prêt via raisonnement pourquoi nzamba senginga mwana o très bien tiezo tambola mutu na se posa na ezalaki ayoka kake et fait sango tozo kende yango les épreuves ekoki ko pekisa mutu
atosa nzambe te. Amen. Okotambola na ba épreuve soki oyoki ozotosaka nzambe douleur esila. Abraham alobi na ba serviteur na na 3e jour alobi na bango ete botikala bozela ngai na mwana o toki osani ko adorer. Apesi bon promesse que tokozonga mais ya yebeke okozonga ye moko abi toki ko adorer parce que Sarah tikalaki na ndao pendant 3 jours mobile azate. Sarah azalaki ndenge nini? Ah voilà. Akina mwana epeka moko. Azomona mwana azate papa azate ba serviteur musu bazate parce que Abraham atikala kolobela mutu te secret oya solole na nzambe. Brad eloko solole na nzambe yo moko ni mutu yobi yango. Gloire à Dieu. Eza ne belé ba bosani oyo ya solola na nzambe. Pour réussir na vie, au réussir na libala, au réussir na mariage, au réussir na ba promesse, au solola na nzambe nini. Eloko yo solo na nzambe mutoko ya ko pekiso yango te. Gloire à Dieu. Secret ya mutu na nzambe yango Abraham azalaki nango. Eza secret ya ye na nzambe. Elo mo lobi ya mutu ya na tuna question. Oui. Adoration. Et ça ka loye mbote hein. Non. Mais capé adoration. Le problème ezali moto aleki na ba épreuve soka to se nzambe suka nezala ka adoration. Abraham a compris que tout le temps douleur, pasi, mwana oka moko, c'est que Sarah pas aki na ba épreuve, mobala ke wapi. Mwana ke wapi. Abraham a compris que no lenge nazoto sa mongongo mutoyo. Bible beta za mwana na moto te po akosa. C'est que na keina yoka ni na ngalo belanga kona. Bino bozelanga ya. On a zo ke no sala kona et dépend de ga ya ngai na nzambe. Les problèmes ezali nazobisa mama moko ozola na ngai papa moko azola na ngai oyoka nini paso za nango lelo ekimisala mongongo eloko ebungisi eloko oyoka te okoma na mboka wana oyokaka mingi nzambe kobanga te même ozoleka na baépreuve soki mboka wana okomaki libala wana nzambe mutapesi yo mago ezobota te mago oza na badouleur ozobota te kobanga eloko te yo yoka nzambe siko zobanga nini. Amen. Nzambe bakosaka ye te, nzambe pa kosaka te. Problème na biso zali ki ya koyoka pe ka nzambe pe kotosa. Yango nzambe alobeli ngana alobela mingi ba ministère chrétien. Ezali ba ministère chrétien ebele lelo babungi nzela. Bazotos babosani esika bauta. Papa, musicien moko te chrétien o azali lelo auta na bonemba la moko. Ah oui. Bazana ba histoire na bango na nzambe. Amen. Ebele bazana ba histoire na nzambe. Mbongo ye zipi misu. Mbongo ye zipi succès ye zipi misu. Bazolinga su ko to sans nzambe te. Eza message on nzamba tininga na pesa bango. La colère de l'Éternel s'est manifestée liboso na bango. Bowela nezali. Namoni bowela ni liboso na bango. Zamba lobi na ngana bisa bango ba bondela parce que molili moko ezolinga manifester liboso na bango eza na kufa. Mais na yo quitter ce qui c'est à moi subir mobile parce que esprit de mort est allé bosso ministère chrétien nzamba linga frapper bango neza frappe ya nzambe moko to mo banga ba prophétie na yo le problème ezali comme surtout zingisi image yo le problème ezali papa soki nzamba la kisinga mutu wana na kolukana lukaye pona ebisa ya bondela. Amen. Maintenant juinde mutu te mais nzamba lobi na ngai esprit de mort ezotambola ba musicien chrétien nyon surtout ya mboka na biso par rapport à quoi bazo obéir te na mongongo na nzambe ba bosani nzambe ba musicien chrétien ba kimi nzambe ba kimi mosika na nzambe eloko eza kati na bango baza mingi baza sir na o baza na ngome baza sir na o nzamba teli ko na bango te bakomi mingi na lolendo balati lolendo balati mokili sentiment ya mokili nzamba linga frapper bango nzamba linga beta bango namoni kolela maya miso liboso na bango pe mwindu moko elati bango nzamba bina kebisa bango babondela makasi soki babondeli te baluka nzambe bazongela première alliance esika bautaki na nzambe baza bato baza na ba histoire ebele basaleli nzambe
ne balingi babunga nenzela pe bele mingi babungi nzela yango nzamba lobi na bondela mingi pona bango pe bango pe babondela po mabe wana ekomela bango te sinon omoni oyo sama mise na ba comédien eza ko annoncer bango ki baluka nzambe ont annoncé que ba comédien baluka nzambe bazo tambola mabe surtout ya internet habillement mabe bakomi mingi kistar babosani nzambe lelo tozoli le Soudiane bongo lo bezoya. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Oui. Alors on n'a pas à dire parce que on a juste peur et de voir que le lot tout perdre sous ba chantre ou ba sala biso bien pour le lot ba bunga ba kima bonzambe ba kenda na mokili. Ça fait mal. Mais que faire? Papa Yosa porte-parole ya kolo au sein de la biso tangolo kita. Bango mo pe ba yoka ba message ba luka yo. Ta mususu moko na bango aluka ko réunir baninga et que ça la paix moi bien. On est arrivé à la fin l'homme de Dieu. Alors on en est où? Parce que naibiko tout na yango. Voyage nabiso si je peux le dire déjà parce qu'on est arrivé à la fin. On a fin à mois septembre oyo parce qu'il y a deux mamans qui m'ont demandé si on voyage quand. Bon. Avant de voyager, il faut tout réunir pour ça. Là déjà on a parlé avec l'homme de Dieu. Donc d'ici fin du mois de septembre, nous devons être déjà fait au salon là ici le 9 le 10 il y a septembre et comme fin du mois parce que je n'ai pas reçu beaucoup des appels. En tout cas depuis wana nanu nazui à propos de la situation de carton de la Bible où il fallait. Il y a d'autres mamans qui m'ont appelé pour me demander les prix. Brad, combien. Alors carton il va prix. Bon, je leur ai donné d'accord, on va vous appeler et puis moi ratuninga beaucoup voyager quand. Donc ce suffit qu'à une vacances à Moussala. À Lucazonga, quand Lucas s'est préparé. Bon, je ne sais pas. On est là, on voyage. On a fait il y a septembre. Équateur, tu es d'Équateur? Yes, tu es d'Équateur. Voilà, tu es d'Équateur. Alors, il nous faut au moins 10 cartons, 5 cartons. Non, tu es vraiment, il faut que tu aies 10 cartons seulement. 10 cartons de la Bible parce que la Bible, on a des ressources à biso. Il y a on connaît plus la Bible française. Tu as la Bible française. Le problème est que les village. Pour maman moi tout n'enga ba Bible bokina on ka ba français na bité ya lingala ki Congo Swahili auto tamona na ba province ya ngone to za na ngodo so to somi ba Bible carton eza ya lingala ata 3 cartons ya lingala 3 cartons ya Swahili poto to za pe na ba este Swahili lo ba ma tout moi trop après c'est to kitara ba Congo central to zonga Kinshasa. Donc on va d'abord commencer par là. Na l'équipe na annoncer le romoko soki eza na mama na ngamoko na oka pasi mingi astinda kande kona ya soma ba Bible. Tango sombi yaka otike la bisongo. Même la bisongo to za na bureau église ezali. Oye so okuti prophète to okuta bato bazali banda. Tina yaka oyo tike le biso. Mais comment kike papa boya so ko to koma kolanda yango. Parce que chaque saison na ba embouteillage, qui chaque saison na ba mbebele. Le problème na biso ezali maman na azali na Fredicite asomba penatina ndeko na ye ezalaka lelo maman tozali osana numéro na nga déjà obengaka yela biso yango tozana mambebele. C'est ça. Oui, eza mabete so toye kuna mais tozana mambebele église ezali tozana vraiment na mambebele bolimbi c'est vraiment makambo ebele pe ba série wana na bana ko préparer maman mariage. Responsable ezali ki vraiment ebele de l'alliance et la tamine ebele yango problème la biso ezali yaka eza mabete ko sunga pe biso ya ko ya otika bolimbi c'est vraiment soko moni na rappela ngo pourquoi tenter ko betcha moto musuli baku tamsuye mo pe maman pourquoi na sombi prophète azo kindoko zoate liboso to kana ke maman zo ya ko tika ba nzela ya biso yaka sacrifice wana eza mingi malamu. Et puis si je dois épingler quelque chose c'est presque chaque jour au Yambara à l'église. Yes. Alors, au cours c'est à 12h, 13h, 14h. Oui, c'est ça la mingi partir 14h. 14h. Au Zonginda Kunayo. On a besoin de papa. À part papa, il faut que tu aies une chambre sambela. À part wana isusu orozonga isusu église. Et là on bet biso mabaku na maman na biso ezali. Mundo muso ko benga yo, aux attendons dans temps à prier, ou bien on a le kolala. Et musto on tola la rappel téléphone etika la wana dit.
et ça te surtout grand mon Mbappé. Voilà. Et bien tu as fait mon malamon liba comme malgré toi yo kana déjà tout ça. On est arrivé à la fin, l'homme de Dieu. Alors c'est vrai votre numéro est affiché. Alors Mouto Nyonso, Tom Soupazana posé à prophétie, Azana posé à prière. Non, bazalaga na boyera mingi pourquoi za na posé à prophétie tes amis na posé à prière. Quoi tout ça la moi mingi moi différence wana prophétie tant toujours sambela nzamba ko le bela payer. Ah oui, et pas na mon repère. Yango mikolo nde na komi nango par rapport que mokili ezolinga mingi ebebisa mama na nzambe nazoyamba bapele ba mama ebele neti navandi awa me bapele ekota bapele ezokota nazo bondela mikolo na système moko toza nango toza kaka na baprière ya 20 minutes seulement 20 minutes po tokabolango mama nanga moko abengai bisinga lobi mais 20 minutes na moto apesa explication problème to solo là vraiment nazo zo temps solo là explication le problème ezali au mani tant to bandaka ba séance ba prière ta poto msubaza famille we kanganga famille we alo betelo di détail ça comme na 40 ans wana donc non eza problème ité tant za détail ya pe congé na Congo na autre net na ba maman nga mo ba oti congé baza wana na ni ma to vandi sko tabi papa siko ne to solo là ngabi oui tane ya mwe siko ne to solo là eza problème ité tozo za ba prière nazo za butu nyonso so mutanya da tanto temps benga ba ere ko kanate oko benga eza problème ité mais tozara mingi ngana tabanda ba prière mingi na butu à partir déjà ba 18h 19h to bandi ba séance ba prière n'hésitez pas benga to bondela nzambe nzambo atambo na papa na biso aiti na bala aza capable de ça yo amen merci numéro est affiché 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Benga Tobon de la Zambé Yabiso. Benga Tobon de la Zambé Yabiso, c'est la dernière phrase de l'homme de Dieu. Mais moi, appelez-moi juste pour la contribution. Nawazanango, Yakusunga. Tosunga musala ya voyage ko hésiter te maman. Ndenge tozo voyager, maman, papa au bolinga rabiso, maman Minata nonga la bile. Ya Charlie Ndongala, ya Charlie Makwiza. Donc, ya Charlie Makwiza. Donc, soutenez cette œuvre. Ya Henri Ndongala Yanzambe, soutenez. Vous êtes tellement ébélé. Maman Jeannette Johanna, depuis les États-Unis. Vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout. Maman Émilie, depuis Canada. Donc, soutenez ces œuvres. Nenge Bino, Boyamba Kolo, Nenge pe bandeko wana baza na ba province na biso pe Bayamba Kolo. Merci beaucoup l'homme de Dieu de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Cette émission est terminée par ici. Merci à toute l'équipe de Chibiso Télévision. Merci à Denis qui était derrière la caméra. Aujourd'hui, il fait un peu tout. C'est lui aussi qui sera à la réalisation. Merci à toi. Merci à Elias. Et puis Jonathan Moukadi. Merci comme ça à Chic Moukadi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne. Et la suite des programmes vous serez annoncé. Au revoir. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Fini tous les tracas. Créer une chaîne YouTube professionnelle Nayango Okuzwa. Un logo professionnel, une page Facebook professionnelle. Monétisation. Oui, première vidéo gratuite. Na Italie, déblocage de paiement. Gestion de vos chaînes YouTube, protection de vos vidéos, boostage, monétisation en RDC, prise de vue et réalisation de vos vidéos. Problème nuance Italie site Nayo, Binga Biso.